ozana injustice te so mutu afingi bokangisa ye bomoni pache refi a changé langage depuis bakangisaki pa fali na moni langage na ekomi bien mais mususu na okipe so bazolukisa journaliste mo boya akima mikolo a présenter ba émission ye wana voilà qui en a vraiment donc bazo lukisa ye hein oyebi ke biso ba journaliste peut ozana bakambo il faut ko voilà donc ozana parce que en tout cas tout la maman donc Karine Mokonzi a fini ba musicien belé a fini Fabricas au Fabricas za micho nzambe na pourquoi bokoza vraiment donc mutu soto muke faza micho vraiment non c'est pas ça et ça bien te donc bino ba musicien nga elo no senga bino osala ka a fini na waze oui a fini pe waze fini batobela a fini na fali pas donc a fini batobela le peso tesen bandina ba chaîne mususu ya Congo na biso awa nzembo ya fali les qualités à cause de Karine Mokonzi mais bakanisa Karine Mokonzi te bakanisa ete pourquoi yango ngapi na mituna c'est que babangaki journaliste neti Gisèle wana abima peut-être na mutu moboye Mtuana atindi ya senge pesa nga photo na mutakala azo atindi oyebisa ngwane tambola kisaka mobimba so toke ku pesa ba journaliste so pa mibali ana Congo ba bebisa ba réputation moto mona ba WhatsApp ba vidéos ya ba papi mbomba ba piroger mais ya bango esambo mingi te parce que baza mibali mais ya basi info yo tinga libele na yo yo tinga sexe na yo partout au monde ba Hollande mona te que non valeur moi si exacte. Bonjour, beauté Valentino sur Libanga TV. Nous vous avez belé, vous avez pour la partout au monde, vous avez belé pour la cinéma, il y a la télévision, vous avez pour la équipe technique, on a toujours la nature. Quand on dit la nature, là on voit la naturelle. Il y a mon que je vis pour toi. Et na pesi bino bambote, na pesi cordon na beauté, papa Dave, na pesi mbote, na pesi le Queen Mada, maman a bon sakabana, maman celle qui le lobo mona sur la naturelle, kati na ba écran na bino partout au monde grâce à maman la miso Betty Masengu, na pesi mbote, na pesi à tout nyonso partout au monde busika boza kolanda bino, kolanda biso pardon na biki boza ebele boza kolanda bino. Quand on a une émission na biso na kati ya émission na mingi libanga show na komemela mi toujours basola kitoko na mlemzo batwalite kitoko ba surprise lelo naza pamba te na plateau lelo naza na journaliste na biso moko oboye ba rapé na émission na yebotela kaye partout au monde na invité na émission na nga lelo to mekampe ko partager na ye na sujet na biso lelo mama journaliste Kapinga moi c'est appelé bonjour maman bonne santé bien par la grâce de Dieu. Merci vraiment d'être que vous avez donné pour l'Andabi. Si je n'habite sur la lélo, tu n'as pas de mine, tu expliquer la base de spectateurs, ou bah s'abonner à mine, na libanga TV, mine na émission na libanga show, baza et belé baris, baza na Paris, baza kolanda biso et papa Keva na apprécié la zone na za kolanda biso, abonner mine na chaîne na biso, tu nous partager mine pour na fille ya biso ba journaliste ba chroniqueuse, na ba musicien na biso partout au monde baza kolobi la biso ba journaliste, que non ba journaliste so lelo ba ina média ba na ba YouTube ba musicien baza ko sakana na bango mingi yango na mona loto partager un peu pour na sujet yango yo ozo penser ni pour na sujet na biso ya lelo. Madame la journaliste, merci beaucoup pour la question posée. Ezanga Alrid Kapinga, moi ça peut m'bazanga lisum journaliste na bino boye bien. Et le kozo salanga pasi na ba confrère na biso ya mibali to ya basi ba chroniqueuse na ba chroniqueur na ba comportement na bango na monde mobimbe koma kaka so ki mutu abinga na walanda ki journalisme oka kosa nom sala na te nom sala bandumba ba bando bimana pamba ozala respecté te
bon pour nanga exemple sala bandumba te parce que musala nyonso bandumba bazalaka partout oh ba docteur ba bandumba non ba docteur a bien pe bazala vraiment musala nyonso partout bandumba bazala alors oyo ya biso ba journaliste eza question ya mutuye moko c'est le comportement nae na ba décision nae parce que moi si nyonso tongo zo sala likambu l'homme c'est la décision hein so za na décision na eloko yo zo sala okopesa nzoto no pe valeur pe musala no ke liboso par exemple yo lelo ba bengisi yo ok tourner place mobo et peut-être na répétition ba musicien ok kozwa bango ba image erozo koma musicien wana avant au bandanaye azo singa obima naye c'est à toi de décider falolo bake non awanga na eli musala na eli makambo wana et eloko comme ça nga ezani ba journaliste msusu baza paniquer so peut-être akutana on a fait été jour wana basali grâce ka akutana na faire donc a monique musala oya poni wana eza occasion moboye et comme shida na et donc aye banaso na bimina mise boye ba otanga komona nga ba bando bwaka nga donc et ça nga makasi journaliste na biso ya wana na ngana loba eza c'est le comportement ya ba journaliste bango moko nde baza kwadiser ba comportement na biso donc oyebi ke ba banini ilala opula moko ebebisa malala yango wana donc nga eloko na kokwebisa bandeko balandi ba journaliste nyonso nde baza bandumba te bango nyonso te po na mutazo akamsala ne na valeur selon makanisi na ye ndenga azali koluka mais conseil na opesa bango ba se respecter ndenge o mutaza komona ke fona za respecter yo moko d'abord faut me faire respect parce que tant mutwana zo poser yo question bi azo kabima na yo ndo que répondre ce que vous êtes faible donc bazioje c'est pour cela l'actualité mikolo ozoka bazo lobela neti ba Gloria Hollande excès que abimaki na musicien peut-être akendaki na azwa kaka ba image mais musicien na sani ya sepeli na yepe olie alenda alendi te dans esprit faible asani a céder posséder o ya céder wana et créer les problèmes maman journaliste au moins ngote et créer les problèmes à mon que non naza posa kaka émission na ngane leka so likika émission na ba moninga na faire ba donc ko fulanga donc ce qui a boy que noter na le aleka na ngate donc fona la kanga pour nous occasion ça nini yo les canaux vraiment eza mawa mingi que bisaka ba téléspectateurs que ba journaliste nyonso bazandenge et kata libanga TV to ba mingi c'est la formation c'est la formation et tout monde peut mi ba bisinga que ba journaliste na biso mboka na biso ba yaya ba ene na biso parce que to bandi musala ngosika musala ngosika to bandi mona que azana relation na papa moko na poto tonton mona poto ba Bruxelles na ba Paris États-Unis moi senge non papa maman nazana posa otindelanga libele na yo otindelanga libolo na yo otindelanga ba partie intime o ba bi l'homme c'est le corps donc faut battre la nzoto ba on comment ko exposer nzembo ko sala ba clip mutakala neto mona ba ya musutu bo tanga kombo et jusque na ba biloko wana vraiment o vona to penser nini sur un to ko yebisa ba téléspectateur na biso o ba soko na biso monde entier ni so neti mobali ya poto ou bien musicien mobo par exemple la sengio non madame la journaliste na sepeli na yo naza boye naza poso tinde yanga photo ndengo lobi ya libele peut-être ya nzoto donc eza eloko moko oyo koki ko se décider ebise tout simplement koluka ba ko swana te ko finga et même pas yebise simplement que non naza mto ba jara na te eloko o ekutani singa na yo eza musala parce que biso ba journaliste tozana limite te partout il faut to koma poto za ba information to land to pesa ngona ba téléspectateur na biso balanda biso ata ba bi que problème wana eza wa pata na kingasani donc il faut aller sur le terrain pour ozo ba image alors tant on a zo na orchestre na pour na zo image yo koki ko fula yo image yo ko sala ke oyeba na partout dans le monde yo za ko imposer nga na linga yo biete na bima na yo na tindela photo na nga mutakala lelo na tindela photo na nga mutakala ali to bimina yo e baby ali bando panzanga sango au moins na te ke ngande na ozala vraiment ridicule parmi batno c'est que moi en balié ata ba panzer ça lelo te mais moi si vraiment ezala pas c'est maman la journaliste ozomona donc journaliste net Gisèle wana abima peut-être na mutumo boye
mutu wana atindi asengi epesanga foto na mutakala azo atindi oyebisa ngwana etambola kisaka mobimba so toke kutuka ba journaliste na so pa mibali ana Congo ba bebisa ba réputation moto mona ba WhatsApp ba vidéos ya ba papi mbomba ba piroger mais ya bango esambo mingi te parce que baza mibali mais ya basi info yo tinga libele na yo yo tinga sexe na yo partout au monde ba Hollande mona te que non valeur moi si exacte donc le to senga kana ba yaya ou baza musala liboso na biso que bon se respecter vraiment babi que non la femme ezane nzoto mona ba clip nous zolé na ba internet zolé ka wasa vraiment tuni vraiment on a biloko wana en tout cas média ezo pesa sous batu esengote ba se connecter balanda kabiso ernesto parce que muzoba ekoti na kati ya média surtout tali sous pe na ba porte-parole ba orchestre mususu et comme benga non na pour ça vraiment tout ça la moyen mission na yo non ya ka o non apanga de peso ba condition ono avoya awa fole ka buna sala yo buna la yo na sala obu OK ngande na yende pour na musala ils ont besoin tangeli ils ont note exposé nzoto na biso parce que ba téléspectateurs bazali banda ba tala biso na bémission na biso et une fois routine vidéo na yo ya nzoto na yo yo ba slip na yo donc valeur ya bo moi si exact donc pour ba garçon likam moko te hein je dis toi la naturelle ba garçon ba likam to mo biso boy mo le londe to le ka mama Betima Sengo sali biso quoi asali ke to e bana siko yo ke boya mama na ne vraiment le total maman là ta bien to la bénédiction na nyonso alataka bien c'est pas dit que non parce que et le mari non mais alataka Dieu parce que je sais il y a des femmes mariées pe balata mabe ba journaliste biso baza femme balata mabe mais ye aosa musala aoyeba pe kolata donc tout ça moko oyebi elo moko babi o ba journaliste nde baza bon ata babali so kaza journaliste aza ndumba mais ngala boy exemple mama na ngala tukanga la boy mama oya na boy mama wana tukanga la boy non yebisa bino mère ana défaté donc la reine mère aza mama aza mariée asalaka ba émission na ye partout so qui lobi ke ba bengisi na bandal akokende papa Dave na ndako aza à l'aise po yebi ke mwasi nanga aza mwasi moko ferme donc bakoki ko intimider yete mais to ko landa par exemple na ye vraiment pourquoi bimaka na ba musicien ba petite sécurité wana au moins la journaliste moko boye au kufela ye oh métier na yo tangi na ifasi ko tangi na ina obimisi mbongo na yo en tout cas faut pesa musala na yo valeur biso ba lecteur landa bino exemple ni bo pesa biso exemple ni ya parce que moi mutapoto o swali non tinelanga libeli tinelanga tinelanga sili tinelanga tout ça parce que ba yaya na biso déjà baba non yoka pardon ba osenga biso ba photo wana wana yo za kati masolo yebinga pe na yebi ba osenga biso ba photo ni ba osenga biso ba sili ba kaleso ba mabele ba libolo na biso ba osenga biso mais ba osenga pourquoi parce que ba yaya ya babandaki kotinda babandaki déjà alors so ba moleke liboso na biso bazaki faire ba otinda te et biso toyeba ko osenga biso te une fois ba osenga biso parce que ba dit que ça facile dans le monde du journalisme ba fille ba s'exposaka donc c'est facile na oyo aza lâche tu vois et ça facile na journaliste oyo aza trop lâche et aza sur na emo non musupe na mule ka complexe non complexe oui ona mama selu les émission otala ba vie na ba otala ba émission ni belé et croit que on est ba otala ba vie parce que zaninga la taka non osala musala ninga sala yo sikobi non tellement ba otala ba vie mama sengu mingi donc tikanga pela la tableau comme abe pour ba to ba s'abonner na chaîne sur le kuta non malabiki non le ko ba va s'abonner na chaîne na yo et sengeli ke olata mabe donc il faut zande na bagage au mona neti mutu neti Betima Sengu mère rappeler na mère na zana ba bagage au mona ngana zala ana na ndako ya moko papa zo sala ba émission wana ye azo pesa ba titre voilà et loko nini oyo koki kwa tirer mutu atangi ka titre bo azana posa il faut na landa kaka il faut na landa mais yo ozo lukola ta mabe au contraire so la ti mabe ba ko bando finga a journaliste nini na aza pit c'est là tellement basi ba tchabso na ba kashaki ba journaliste ba za bandu donc ngana kondi meloko bongo te ngata on ensemble ça ngandi mama za ko apprendre nga boye eza pona pesa mama honneur et na sima honneur ana pesa pe honneur nanga honneur a famille nanga alors ceux qui lelo na baby si na komo bimana ba musicien po ba bando panzanga sang parce que ngande na ko kisa mason musicien moko ta ko akoki ko kason parce que ya za artiste au mona aza artiste ba te be ba yebi ata ba panze surtout ba ni ba ya elo temenga
au monde a comment les vraiment et to comme vraiment na suka émission so Kapi vraiment maman journaliste Kapi et nana tuna na to me camper ko le bela sulikam oy ne ba chroniqueuse ba comme quand ça bon pas musicien l'autre fois to moni Gloire Roland il a na prison mais que tout que non les mo pas au papa la biso alu kele ba avocat mais ti siko azana prison au mona na biloko on le bela que non ba journaliste ba linko se laisser faire trop balinko se faire laisser jusqu'au moment que non au ça musala na ndenga bien mutu nyonso ko respecter yo mais le loso ba comme ko kanisa c'est que y avait un laisser aller na kati ya masolo na bango oui ceux qui ba kangisi Gloria Olang moi je pense que bazala qui peut-être na ba intimité na bango bazala qui na ba intimité na bango na kati wana yango epesa qui peut-être occasion ya que Gloria Olang azwa audacité wana audace ya kofinga mama muninga mais nga na sepela na ngote eza elo moko a bien te maman journaliste elo kona tokoki ko tolérer ngo jamais parce que ba intimité na bino ata boye banaki suka entre bino mibale yo jamais ko ke finga mama muninga et ça la nga pasi ndenge ye afinga mama baninga c'est ye moko il faut subir conséquences ya oya lukaki parce que akinda kolinga musicien ceux qui balinga na kate oui c'est ça c'est ça et le bama partout c'est pour cela yo kasi mutu oyo na bolinga na été okoza courage ko finga mama na vraiment oza courage te neti bana mikolo ne ba benga bango ba ujana ana ake alingi papa à 30 ans asa moni déjà mutakala na est-ce que a ko respecter non a ko finga tata wana a fini na koko na mama ya ba mama la bango vraiment parce que azastir na yeke na bimakana na amona niveau moko na yebi mama betia ebisanga une fois biso lingi mobali binyo so bokomi ndenge moko ata za na âge nini donc o moneka égalité voilà ozana facilité à kolobele n'importe quoi ozana facilité à kofinga yo bete so sali o ke lipekaso chérie le non ko lipekaso loi mais mutu msusu ayebi seta ketonga c'est ça c'est pour cela Gloria Olang azwaki audacité wana eloko na kosenga na artiste na biso oyo aza ngai journaliste na bino moi sapemba zanga litsumu na bibotika masumu parce que bino moko nde bozoka ke babanda bobando finisa ba mama na biso c'est pas bien vraiment na sepe na ngote botika mais eloko o pe preso sali ezaka bien apporter correction pour mbalasima abandela te mais Gloria Olang soit bimi abandela su ko finga ba mama baninga te mama muninga zape mama na yo finga oya finga kio parce que ngana okike peut-être kidariste ya fere yo finga kie vraiment on mona te yango na lobby neti kidariste wana nde muto afinga ki Gloria Olang kidariste affaire wana marka voilà ye muto afinga ki alors fallait yenda répliquer envers ye envers kidariste wana et non envers maman Kapi na lo babo il est temps kidariste marka wana fingi ya Gloria Olang parce que nous mona ba intimité na bango bazala qui en caché donc il y avait manque à respect moye à respecter sous journaliste na biso ezala quitté ti état les canapé la fingi bien sûr que non Gloria Olang azala mai libolo mabe libolo solo donc intimité à bon moi ça fingi parce qu'il y avait un laisser aller parce que sur la zaki une journaliste moi qui se respecte donc en tout cas l'intimité que non marka on commencer niveau ça c'est vrai on a que le monde ya média même ba YouTube même sur les réseaux sociaux en tout cas biso ba journaliste tout ça souffre vraiment dans valeur on a mutu moko alandi émission na yo na poto et abandi ko finga yo ou bien tema sengyo sexe na yo libolo na yo kaleson na yo donc on tini ka bani ko finga kan so leki ba o ba banda ki na nini la poto atela bémission na yo asepela bémission no mo kam ko mususu non la naturel vraiment na mo nous amo sikito kotini la ngasi na o tini la ngasi lipina yo parti moko ya corne o mais nga na sala musala na te kanzo tote na te kanzo tote na sala musala na pe boss na nga na azamie placé en futanga maman betinda zanso na zangi o kabelo o bo non au pesa na vraiment ya poto au fandi na yo kaka o la naturel ti mana na bémission na o mingi na poso tini la parti ndoto papa na tinda te on a coup de soling no olongo na chaîne na biso libanga tifine na olongo mais na nzoto na nga en tout cas esimba te ici je fais mon boulot na nga yango na liestaka yango na sala makam na nga yango vivranga et biso za musika na poto bi que non la naturel en tout cas na linga yo mingi tinda bonheur tinda te en tout cas to suka na basali ya moto suka na basali nyonso puna nini baya ya babanda ya mabe c'est ça les problèmes baya babanda ya mabe so baya basaki que non ba se respecter mais le na biso baleki ba singa biso makamwana mutu mwa télévision na mo bébé
chéri yaya na journaliste nga zong ça bon na journaliste la naturelle as journaliste as la bébé té mais c'est ça voilà bébé no moko na la poto binga bébé na poto bébé musu ah donc voilà comment ko sanga au moins te que on a to comment travailler na best mombo elo moko atina te donc tozo ebelo to sala te yo kuna na poto zana mwasi na bana et puis bamsu pe ba papa mibimba akobota pe biso nde toza bana alinga mwana na mais ba père na conseiller bino boye ba ke eloko bosa bana baninga boza pe na bana basi même kokomela bango même bandeko na bino bakokolo kona bino pe ekoma babi tout se paie ici ba donc bon soigner ba comportement na bino ba musicien na biso pe ba journaliste ba chroniqueuse na biso internet il faut bon soigner ba comportement donc bo zala na maturité moko oyo ko ça ke biso balé ki to ya sima to landa bino tant bino da bo baby si boye réputation comme kenema be bo mo na te biso pe to bando banga tête na ça journalisme te po ba benga ngandumba donc ba bando luka ba bima nanga donc eza bien te il faut que za la force. Donc moi sinde a décidé quand moi si soit lobby niet ngana loba ngo moi si ba viola ka été mo konda se peut ba violer parce que si je m'impose au sanga et l'autre c'est ça kama kristo na biso kati na biboy nisi totali susu na ba anye kule wana Karine Mokonzi afinga ki mama ya biso Sylvie Mampata mobali ya papa na moi si ya papa na biso ni Hassan pardon afinga ki mais wa kanisa ki était akanisa ki était le Karine azana poto donc Karine Mokonzi afingi ba musicien belé afingi Fabricas au Fabricas azami chot nzambe na pourquoi pokoza vraiment donc mutu so vraiment non c'est pas ça et ça bien te donc bino ba musicien nga elo no senga bino bosala ka afinga pe ka Fabricas te afini na waze ko oui afinga pe waze afini ba tebela afini na fali donc afini ba tebela le peso tsen bandi na ba chaîne susu ya Congo na biso awa nzembo ya fali le qualité à cause de Karine Mokonzi mais bakanisa Karine Mokonzi te bakanisa ete pourquoi yango nga pe na mituna c'est que babanga ki c'est que babangi Karine Mokonzi nga eloko no senga na ba musicien na biso so mutu afingi bino bete a manquer bino respect bokangisa et ça la injustice te pourquoi bokangisi Gloria Hollande parce que ça n'a qui non c'est pas bien non Karine Mokonzi era finga qui est pesé na zalaki après benzo na ende tina ndenga voyager bokangisi ete eza elo moko bien te bozana injustice te so mutu afingi bokangisa e bomoni pache refi a changé la langage depuis bakangisa qui est pas fali na moni langage na komi bien mais mususu na okipe su bazo mikisa journaliste moboya aki ma mikolo a présenter ba émission yewana voilà qui en a vraiment donc bazo lukisa ye hein oyebi ke biso ba journaliste pe tozana bakambo il faut ko bandeni no voilà donc ozana parce que en tout cas tout la maman entier tant bazo pénaliser jusqu'au musala tina nosko ezani c'est pas bien vraiment nabiki balandia libanga TV bazaki vraiment ebele to komi konache na suka émission na biso monde de la femme vraiment ok merci beaucoup merci na ope muto yambinga voilà merci beaucoup la naturelle yo voilà mbinga na plateau journal lelo atande to zabiso mbale bana mama Betty Masengula reine mère na pesi mama Betty Masengula reine mère ba mbote belé place oza mbote na nga na papa Dav Mbama mbote na nga na bébé na biso Joyce Davine Mbama na pesi famille Kapinga Mobimba mbote na pesi Julio Nyengele mbote na pesi Mado Nyengele mbote ma maman chérie maman Charlotte Basanga mbote na pesi papa nanga mon papa d'amour papa Augustin Joseph Nyengele bambote tasoza na pesi mobali ya mwindu donc mobali ya mannequin na benga kae vraiment neti noir Mike Bola bambote belé tasoza na sepeli ba fan nanga nyoso bino so place bola nanga na pesi bino ba s'abonner vraiment bo s'abonner po bolanda ka biso to ana ba émission kitoko na kati ya chaîne na biso Libanga TV ku jambo te bo bando mona ngana na bando lakisa bino ngana amwa muluba soza posa ole mbwa o mona ngoti na lakisa ne balamba mbo ebinde balamba mbwa bi wapi mama fo lakisa ngana za ngwa zambe ngaza kitoko makasi na lakisa o mona émission nanga ya ku jambo te ya landa kango uzwa ba vraiment merci to komina suka émission na biso na pesi vraiment ba téléspectateurs
partout oh bazaki partout kolanda biso wana tali na France babi na Paris nde makambo Aris ndaya nda simbi Paris donc biso koza na pesio mbote libanga no yango Aris mon pote donc oza vraiment wana pembe na ngai et na tali na Bruxelles papa Keva donc babi mikolo a s'abonner na libanga TV donc ya makambo et vient na s'abonner ça voilà vous s'abonner ba na poto vous s'abonner makaya na bosani pété d'une Bécherel Mbaku akoma donc bambote no ya ngwana ya koma banzembo ka bongo toza na simano vraiment et na moni sous Allemagne vient na ya kati na botanga kombo bisiko za na biki koma bambote ni belé Nathalie mon beau-frère ya kilobi outi Belgique bisiko zali vraiment ba répondre malamu na Congo et na bébé na biso gadoui na pesi toute la famille toi donc wana moni papa nanga ma mère azala maman chérie et yom to sali que la naturelle vraiment akoma na bisiko ngala za na peso mbote toute la famille toi wana bosanité ma meilleure amie moi ça pembe donc na peso mbote maman Chali Kiampa et docteur Jules autre m'a dit papa de maman donc on a sans qualité de na pesi bino ba mbote bilé et famille que ba ça na les plus mada donc quand tu bengue donc maman mokonzi maman Betty Masengu journaliste monene na mboko asala ba grande émission journaliste international intellectuel mata manda plus marié voilà basé belete voilà la pesi mbote belé bisika zali papa Daf na pesi mbote wana cordon na biso boss et na bébé na Bazili na pesi bino mbote tout mona ni susu à la prochaine famille KBG mobimba ba mbote na bino ça va